Lingala ya vendredi 17 septembre 2021 yango esi bandi batata ba mama ko informer bino ezalaka devant na biso to fungoli yango na sengonyo so pour la kopisa bino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye arondaki ba hommage ya suka na Gabriel Kyungu wa Kumwanza mokolo ya jeudi 7 septembre kuna na ville ya Lubumbashi. Héritier Mapindemi pona ba détail. Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu que jeudi 16 septembre 2021 à Lubumbashi, hommage et paye à Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza, oyo akufaki le 21 août 2021 à Luanda, en Angola, paye wapi azalaki évacué un jour plus tôt pour nous recevoir les soins médicaux. Arrivé jeudi dans la capitale, il y a cuivre, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a se rendu qui na grande place il y a 30 juin à Lubumbashi et paye wapi depuis mortel il y a illustre disparu et zalaki bongo exposé pour nous causer honneur pe ba hommage ya suka. Boyalata Kibongo noir, visage ravagé à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la kisaki douleur naïe à Saint-Pinaki Liboso ya Nzoto ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza a consola qui peut encourager qui veuve longo na bana nyonso ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza bien avant ba personnalité politique provinciale nationale pe bango nyonso baleka qui entre autres premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pour na fleurir depuis mortel ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza ba discours ya ndenge na ndenge et pesamaki et pa ya communauté Baluba Ibukata pe ya fondation Katangaise elongo na comité de gestion ya FNCC ba intervention na bango nyonso et présentaki Gabriel Kyungu wa Kumwanza lokola unificateur ya ba Katangé personnage moko multidimensionnel pe syndicaliste moko hors pair na ngambo na ye représentant ya INAFEC parti ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza a présenté qui est le coup la géant ya politique congolaise pe défenseur munene ya ba intérêt ya mboka représentant ya INAFEC a promettre na chef de l'État que parti na ye ba koti kate ko soutenir ye ndenge de fin alingaki na messe moko ezalaki célébré sur place officiant du jour a sengaki na respect à constitution unité ya mboka pe ya ba Katanga nyonso na oraison funèbre na ye gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Kabula a salué qui Gabriel Kyungu wa Kumwanza lokola sentinelle ya province ya Katanga pe porte étendard ya justice sociale amouré ya Katanga pe ya Congo bosimba ke Gabriel Kyungu wa Kumwanza abotama le 24 octobre 1938 na Ankoro kuna na province ya Tanganyika. Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza abandaki politique depuis 1960 ancien syndicaliste pe enseignant amikomisaki célèbre na kosignaka lettre ya 13 parlementaires oyo bazalaki lokola ba cofondateur ya IDPS. Gabriel Kyungu wa Kumwanza akufaki en tant que allié munene ya président Félix Tshisekedi Tshilombo pe membre ya Union sacrée de la nation. Kyungu wa Kumwanza akundamaki le même jeudi na intimité familiale na mausolée na ye na route ya Kasenga. Poursuivre la masolo mususu pona ko sabino que plénière ezalaki organisée na Assemblée nationale jeudi 16 septembre et pa wapi ba honorable député ba adoptaki calendrier ya session pe ba prorogaki état de siège pour la 8e fois toujours Héritier Mapindemi Domi Bendelongwanza. Ba députés nationaux ba adoptaki au cours de la séance plénière il y a jeudi 16 septembre projet à calendrier à session parlementaire il y a mois de septembre calendrier oyo ezana total 64 matières katinango 22 ya sika p 28 arriérés 9 ezali non législatif p 5 textes ya ba loi sous examen na Sénat na seconde lecture calendrier oyo etikali ya kofungwama na présentation en matière oyo indikaki programmation na plénière pour na débat bureau ya chambre basse ya parlement ba député va voter qui lisusu pour la 8e fois prorogation et état de siège boye 281 mobimba bazalaki wana 280 députés ba adopter qui projet à loi oyo ezali ko autorisé pour la 8e fois prorogation et état de siège sur une partie à territoire national kaka député mokonde a voté qui contre n'exposé na ye madame Mutomboke Serose ministre de l'État ministre de la justice pe garde de sceaux a sollicité qui pour la 8e fois prorogation ba mesure oyo pona ko pousser ba FARDC ba bana ko sala mosala na ndenge ya malamu et commis désormais na 4e mois na suka période initiale où il y a 30 jours proclamation et état de siège parlement a autorisé qui prorogation pour la période successive il y a 15 jours conformément à l'article 144 alinéa 5 de la constitution ndenge ezala kibongo modifié bosimbake
Marie-Rose Mutombo na date ya le 13 septembre ezali bongo pona ko autoriser poursuite ya état de siège na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu. Bosimba ke misala ezali kosala makuna ba FARDC bazali kosala mosala makasi. Marie-Rose Mutombo atalisi ke 152 personnes mobimba bazalaki bongo libéré, 189 personnes oyo bazalaka kidnappé, 49 armes ezalaki récupérées pe ba bastion ebele to ba sanctuaire ya ba force ya ennemi ezalaki récupéré pa ya ba FARDC na Nord Kivu. 37 localités ezwamaki 2447 éléments mobimba baserandaki epai ya ba force loyaliste. 428 armes mobimba ezalaki récupérées, 178 ezalaki tango ya ba opération ennemi azali vraiment affaibli. Nyonso wana ezali pona makasi ya ba FARDC. Pona ministre d'État Mutombo alobi prorogation et état de siège ezali nécessaire pour na compromettre na ba force ya défense pe ya sécurité baye bana kozongisa kimia libela na province ya Ituri pe ya Nord Kivu. Totika chambre basse parlement qui est na primature pour la sabino que premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde y a assisté qui personnellement jeudi 16 septembre 2021 na atterrissage. Il y a 2 avions na provenance, il y a Nairobi na cadre, il y a partenariat entre Congo Airways na Kenya Airways. Nadina Sona pour na ba détail. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge azali ko encourager partenariat entre deux sociétés oyo pour na komatisa flotte aérienne ya compagnie nationale ba avion oyo mibale ya mamaki kitoko na aéroport international ya Njili na cadre ya programme ya gouvernement oyo ezali ko tourner vers amélioration ya sociale ya ba congolais surtout na domaine ya transport aérien. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a encouragé initiative oyo et bandi ko bota mbumalango na bokasi ya chef de l'État ndenge bazwaki ba décision ya kokitisa ba pris na cadre ya transport aérien. Déjà ba demande ya bato oyo balingi ko se déplacer ezali komata na tina wana ba appareil esengeli ezala ebele na tina wana toko continuer na nzela oyo poto zwa lisusu ba résultat et puis gouvernement a koko ba ko accompagner société Congo Airways na épanouissement na yango ndepo na ko marquer accompagnement ya primature pe ya gouvernement mobima na projet oyo ndeto bandike population nyonso oyo alingi ko se déplacer a ko bénéficier na tarif ya malamu. Donc, on a enregistré Moussou pour la Sabino que première dame Denise Nyakero Tshisekedi y est à séjourné depuis mardi 13 septembre dans la ville de Cedar City, aux États-Unis. Et pas y 5 boursiers, il y a programme Excellence, il y a Bazako s'est retrouvé kuna. Héritier Mapinde, Miss Stéphane Skande, reportage. Première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, a séjourné depuis mardi 13 septembre 2021 à la ville de Cedar City, Utah, aux États-Unis d'Amérique, ville où il y a 5 boursiers à programme Excellence, Bazali Koko Bakotanga, Bazali Kosala cursus académique Nabango, grâce à un partenariat entre Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, FDNT, P. Southern, Utah, University. Oui, quelques mois à peine après qu'au départ Nabango na ville ya Kinshasa, première dame de la République a lingaki a maintenir contact physique et longo na ba lauréat ndenge pe ba oyo mususu bakendaki na France ezalaki question pour la présidente de la fondation Denise Nyakero ya ko se faire une idée pour la intégration na bango pe ko visiter cadre oyo ezali ko offrir bango ba nouvelle connaissance na ba domaine ya ndenge na ndenge visite oyo ezalaki visite moko ya réconfort pour na ba jeune oyo bazali ko découvrir univers mususu. Moi si to molongani ya chef de l'État a rassuraki bango na soutien ya makambo nyonso ba moment mususu important ya visite na ye ezalaki découverte ya département d'aviation oyo première dame azwaki d'explication na oyo etali apprentissage na métier ya pilote branche moko fondation Denise Nyakero ezali ko explorer pour ba futur boursier fort na engagement na éducation. Denise Nyakero azalaki invité de marque ya grande conférence oyo Southern Utah University ba organiser
organisaka chaque année ba pesa yango kombo ya Apex Event conférence oyo esalemaki jeudi 16 septembre 2021 ezali moko ya ba programme moko ya kala ya SUU oyo bazali kotia autour ya table moko d'experts na ba domaine nyonso pe na ba discipline mususu ba étudiants bazali ko partager ba connaissance molongani ya chef de l'État na qualité na ya présidente ya fondation Denise Nyakiro Tshisekedi a présenté qui vision na na assistance pe a joué qui rôle moko ya ambassadrice ya RDC auprès ya mboka oyo e yambaki. Namasolo Mususu Bosimba qui est directeur général adjoint ya office de voirie et drainage OVD na Mokuse bango ba clôturer qui mission d'inspection ya ba chantier routier na ville ya Kolwezi na province ya Lualaba héritier Mapinde Midomi Bendelo Ngwanza ba détail. Pona kolandela mosala botongi nzela oyo mosala na bango esalaka kitoko ne directeur général adjoint ya société office de voirie et drainage OVD na Mokuse mwana mboka piko mwe pukani ya Ntabilonda ye moko en chair ya nos asalaki mobange na mission ya ba chantier routier ya ndenge na ndenge mingi penza na Kolwezi na province ya Lualaba. Bondi melangai ke mission oyo na espace Grand Katanga e pesa ki makoki benzela na l'homme du terrain piko mwe pukani ya Ntabilonda DG ya OVD ya koyeba malam penza nini misala ya botongi nzela eza kotambola awa boye lors ya visite yango azalaki bongo accompagné na ministre provincial AI ya ITPR équipe ya ba cadre ya OVD bureau provincial ya Lualaba pe quelques membres ya cabinet ya ministre bakitaki awa na quartier Joli site Lumpundu awa na avenue Motopamba nde ezalaki visite ya liboso nzela evandi kitoko ndenge bokoki komona baka niveau eza en pleine reconstruction sur place discussion sérieuse ezalaki entre ministre provincial AI ya ITPR pe ingénieur moko ya OVD nyonso na cadre ya kobongisa misala kitoko sima bakitaki na route géomètre Kisimba na quartier Mutoshi kuna DG ya Piko Mwepu azwaki ba explication claire et pas ministre provincial na o etali ba érosion o eza ko menacer nzela oyo boye kaka na même quartier na avenue Manika difficulté zalaki makasi po mapango etongama na désordre kosakana te na quartier Kasolo kuna avenue Lualaba nde zalaki visiter awa tête d'érosion bondi melangeza ko menacer église Selpa kuna bondi melangai que à part cause la DG ya OVD lokola zalaka pe pasteur visite na awa zalaki azarte kutwa umelaki te asalaki plaidoyer pour na kosukisa érosion oyo eza ko menacer lingomba na nkolo boye pari gagné pour na DG ya OVD Piko Mwepu oyo a convaincaki makasi gouvernement provincial oyo na mbala moko bandimaki kolandela misala oyo pour na kosukisa ba érosion yango esalaki esengo makasi ya pasteur Piko Mwepu oyo pe a profitaki na passage na ye awa pour na côté ya liloba na nkolo na église oyo na route bypass oyo ezomi na 20 km ya route nationale numéro 39 ba pont en construction ezalaki pe visiter kitoko boye na suka DG Piko Mwepu kani ya Ntabilonda azangaki te ko remercier vivement mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo babengaka Fachi Beton pour na vision na ye ya makasi ya mokwake ya reconstruction ya mboka oyo eza kotambola kitoko na impact pe idéologie. Tokoba masolo mususu pona koyebisa bino ke musuni to mafuta ya ngulu eza na utilité ebele surtout pona fabrication ya bakisi na ba laboratoire Nadina Sona Muyala apeseli Ngulu na français babengaka yango porc musuni kitoko oyo ba congolais en général na ba kinois en particulier balela kolia yango surtout soki basangisi yango na mazudi na kwanga bateke na bière ya pio pembeni kuna na kapela na nyangwe tango bino boza ko bomana na bilengi ya ngulu Monsieur Bruno kuna na Corrèze ye atimbela na ye biloko ya kati ya ngulu surtout matoi ya ngulu oyo akoma ko créer yango biloko moko bokozwa idée neti babwayo ya ngulu ye asalela kango ba cordage ya guitare na ya violon matoi ya ngulu tango bino boza ko sala ngo bouillon ye Monsieur Bruno asalela kango ba produits cosmétiques ba masque pona suki ba crème ya visage et bongo mafuta ngulu to ba gras bino bobwaka kango na madesu bilengi na bilengi ye asalela kango
ba rouge à lèvres ya ba fille nga nalingaka na nga rouge ya Marc ya Kylie ya Jacqueline ya lipstick ata o petit kiti yango ndenge nini boyeba ke basalaka ngonde na mafuta ya ngulu bokamwe te o ya somo lisusu ezali ba medikama ebele basalaka ngo na base ya mafuta ya ngulu soit medikama yango moko to enveloppe na yango Doliprane oyo boza komona boye pellicule nango esalemaka nde na mafuta ya ngulu likambo ya sante ekipaka bikilakila to religion te yo ozande na besoin ya lobiko soki na eglise na bino baliaka ngulu te papa etali bato ya eglise na bino na oyo etali sante mela na yo Doliprane po obika po soki olandi bikilakila to religion okokufa otiki mokili ya nzambe ngulu azali omniprésent na bavi quotidienne na biso esengeli tobatelaka yango malamu tolobaki te tolobi. Phénomène érosion na ville ya Kinshasa eza toujours connu que la population surtout tango ya bambula en tout cas ezo banda to ebite soki ekozala ndenge nini na ville ya Kinshasa bolanda réflexion ya Héritier Mapindeni. Phénomène érosion ezali kokoba se kokoba bisika ebele République démocratique du Congo eza na ba tête ya ba érosion ya ndenge na ndenge na ba différentes provinces même soki otamboli okoki kobanga komona ke mokolo mosusu population akoki kobunga bandaku ezali kobukana banzela ezali kokatana pona likambo etali érosion ndakisa oyo bozali komona ezali gouffre moko munene entre ville ya Kikwit na Chikapa bino moko botala ndenge ezali kosala ezali kaka na ba province te même na ville ya Kinshasa ba différentes communes ezali kobundisama na ba tête ya ba érosion na ndenge ya kosakana te to banziki awa na ville ya Kinshasa ba autorité ba kosala makasi lokola toza na saison sèche esengeli bayeba na kotala likambo etali érosion pamba te tango mvula ekozonga ekozala yindule na yindule ko déposer ba germe de fleurs partout nzokande politique ya ko combattre ba érosion esengeli esalemaka na période o ya saison sèche. ONG Congo de l'Espoir ya mwana mboka Mao Twene bango bazopesa ba bourse pour na mboka ya Chypre et puis baza ko organiser ba cours de langue na informatique. Héritier Mapindeni Michael Bruce Toto Stéphanas Kandi. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka le président Mao Twene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'Espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'Espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre esili te tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na baye nyonso oyo baningi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili tin Congo de l'Espoir ya président Mao Twene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais mpe lingala okofuta eloko te otuninga ya adresse mpona barenseignement ya kokende kotanga na Chypre mpe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading kasi mpona bacours de langue to mpe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence Congo de l'Espoir président Mao Twene balobi
Toujours derrière vision et gratuité enseignement, prôné le président de la République, Fachi Béton Boye. Tobeta Masola Sport pour la Coupe Sabino que inspecteur ya CAF gabonais Didier Hamza aza satisfait na état actuel ya stade de Martyr après visite nae au Asalaki mercredi 15 septembre et longo na ba responsable ya fait ko fairité mapinde manemon pour na ba détail. Stade de Martyr de la Pentecôte ezali kolata robe na yango ya sika. Inspecteur ya CAF gabonais Didier Hamza alobi azali satisfait ya komona ndenge Stade de Martyr de la Pentecôte ekomi asalaki visite bongo mokolo ya mercredi elongo na vice-président ya Fédération congolaise ya football en charge ya finance Roger Bondembe Dibobo, manager ya licence ya ba club ya RDC Emmanuel Kande ye atalisike elongo misala ekomi presque na suka. Basalaki première visite na avant midi batalaki heure de jeu, ba tribune, ba vestiaire, ba pour tout, pe ba compartiment mosusu, tandis que na seconde visite na bango de 15h à 18h ezalaki mingi essentiellement basé na qualité ya lumière pe ba détail mosusu nde na suka ya deux inspections. Inspecteur Didier Hamza asololaki na président AI ya Fédération congolaise de football Donatien Chumanga et pa wapi atalisaki satisfaction na ye komo na stade de Martyr ndenge komi. Envoyé spécial ya CAF akoyambama nasima et pa ya ministre ya sport Serge Konde avant azonga vendredi pour na kopesa rapport na Confédération africaine de football boye bangonde bakoye banako décider visite oyo esalemaki suite na réunion d'évaluation il y a deux premières journées ya éliminatoire il y a Coupe du monde Qatar 2022 entre ministre des sports Serge Konde na Fekofa oyo basouetaki komona ba Léopard ya RDC ba beta match na bango ezali koya na stade de Martyr de la Pentecôte contre l'équipe ya Madagascar oyo ezali prévu dans un mois na stade de Martyr na tinawana ministre asalaki appel l'inspecteur ya CAF pour na kota la misala ndenge komi ba travaux et réflexion oyo ezalaki lancé il y a de cela 2 mois et komi presque na suka. Nouvelle pelouse il y a dernière génération ezalaki placé, ba banc de réserve moderne ezali également installé, ba vestiaire ezali modernisé na ba standard moko internationaux, tribune d'honneur pe latéral ezali vraiment rénové sans kobosana mise en place ya ba siège pe biloko mosusu. Pour poursuivre un sport pour la Coupe Sabino que démarrage il y a 27e édition il y a Ligue nationale de football et Salemaki mercredi 15 septembre kuna na centre Courard en Pova na présence héritier Mapinde Mina Nemon Poupa. 27e édition de la Ligue nationale de football et démarraki mercredi 15 septembre 2021 mingi penza na centre technique Urara Pova ya Fekofa na commune ya Ntsele et Payuapi. Deuxième vice-président ya Linafoot Eugène Kabongo apesaki coup d'envoi pour la première rencontre Racing Club de Kinshasa RCK na Mukuse ayambaki cercle sportif Don Bosco ya Lubumbashi. Après 90 minutes, score final ezalaki ya 1-0 en faveur il y a cercle sportif Don Bosco. Oyo a décroché 3 points après première sortie. Pour le jeudi 16 septembre, toujours na centre Kourapova, jeunesse sportif groupe Bazano, ya Lubumbashi, alongaki assez rangère na 1-0. Victoire Oyo et permettre au groupe Bazano à se positionner malamu à partir de la première journée. Surtout que na championnat eleki azalaki parmi ba relégables. Lokola Momesano, Bolanda, info ya ba journaux Nanzela ya héritier Mapindemi. Mbote na bino, tofongoli info ya ba journaux ya pokwa lelo na journal L'Observateur, auteur a commis PV ya plébiscite ezalaki transmis epai ya Augustin Kabuya. 2023 Bahati Lukwebo azali kotalisa soutien na ye ya AFDCA na candidature ya Félix Tshisekedi. Bosimba ki numéro 1 ya chambre haute ya parlement Modeste Bahati Lukwebo akutanaki bongo na secrétaire général ya Union pour la démocratie et le progrès social Augustin Kabuya. Ezalaki na bureau na ye na Sénat epai wapi a remettre ye PV oyo ba décidaki na plateforme AFDCA pour na ko soutenir candidature ya président Félix Tshisekedi na l'élection ekosalema na 2023. Totikali kaka na même journal La Prospérité a beti masolo ya bobsek ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza alobeli ba derniers hommages au président Félix Tshisekedi a randaki epai ya président ya assemblée provinciale ya province ya Okatanga Gabriel Kyungu wa Kumwanza
oyo azalaki enterré na ferme privée na ye mokolo ya jeudi 16 septembre kuna na ville ya Lubumbashi. Toke na ngambo mosusu journal La Bonne Gouvernance alobi bongo pas de faux pas civisme fiscal après ayed ya fachi esengeli ba congolais nyonso bayeba na kofuta mpaku na bango wana ndenge journal La Bonne Gouvernance abeti masolo hebdomadaire ya information générale pe ya analyse économique atalisi ndenge ni chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosenga na ba congolais nyonso bayeba na kofuta impôt pona kotonga mboka na biso ezala ndenge ezalaki lisusu te. Tozongi na journal La Prospérité abeti masolo ya stade de martyr ndenge ekomi rénové. Didier Amza oyo azali bongo inspecteur ya CAF asalaki visite d'inspection na stade de martyr epai wapi a déclaré azali bongo satisfait na ndenge stade de martyr elati elamba ya sika. Na information oyo nde tosokisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botikala malamu. Toza lisusu na communiqué nécrologique oti kokomela biso bolanda lecture na yango. Famille Zéphirin, Chantal, Solange, Pe Dadi Lunta, Elongo na Kaila Enoch, Bazana Mawa, ya kuebisa na baninga pe baeba na bango nyonso, liwa ya mama pe bokilo na bango na kombo ya Stéphanie Luzaya Dion Lunta, ye akufaki depuis le 15 septembre 2021, na sima ya bokono ya tango molai. En attendant, matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na quartier Kinzazi numéro 13 bar A na commune ya Matete. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso baebaki mama Stéphanie Luzayadio Lunta. Et tu tends la main, tu nous... Tokomi pratiquement la souka ya présentation info lingala journal à peuple pour na peuple tozaki na sengo makasi ya ko présenter en pour na bino na sima caméra tozalaki na Domi Bende Longwanza édition ezalaki na Nadine Sona Muyala Anemon Pupa na montage tozalaki na Fabrice Mindombi lokola mo mesano coordination et ça les makaipa ya hérité mapinde miye moko le cerveau monteur tokutani balasima au revoir.